Naza élu de Goma, mokolo nazalaki na Goma na vacances parlementaires, nakutanaki na ba travailleurs ya OVG, nakutani pe na ancien directeur général wa OVG, ba travailleurs ba yebisinga que banda mars 2020 bazalaki kozwa mosolo na bango te salaire na bango ezalaki kokoma te, mais surtout banda 2013 babungisaki 50% na salaire na bango bayebaki tina nini 50% ezalaki retenu. Tango na tuni directeur général ayebisinga ke non ayokanaki na ba travailler ango po mbongo na bango esunga ko construire bâtiment oyo ba agent ango bazalaki kosalela na kati ba agent baboyaki likambo wana. Mais également, na monaki que OVG Goma est en 351 agents. Mais tant qu'on a tout ni, ba agents on a kutana ki na Goma, ba lobby mingi ya 351 agents wana, ba yebanite, plus de 300 baza ba agents fictifs. Chaque ministre ya recherche scientifique ou ya fonction publique à l'Ekakana Kinshasa, tango batiye, azui batonaye ati bango na liste bazozo ambongo na trésor public kutu bayebani atate bao mike bazo sala na terrain bazo ka salaire très médiocre na kuta na mona kike également mbongo le Banque mondiale ezalaki kopesa plus de 2 millions de dollars de banda 4 ans ata trace moko e monanité na kuti ba chercheur bazana mutuka te bazana carburant na internet te donc yango ezalaki kotika bakoka lisusu te komatana ngomba Nyiragongo po ba surveiller volcan yango etindaki na sala question orale le 2 octobre bureau ya assemblée bengaki ministre wa recherche scientifique le 2 décembre asengaki bapesa ye report tina le 10 octobre le 10 décembre. Malheureusement na date wana ba député basali destitution à ancien bureau, mais cour constitutionnelle epesaki permission na bureau d'âge et parachevé ba initiative à contrôle. Malheureusement question ango ekutani na agenda ya bureau d'âge te na meki ko persuader bango kolakisa bango danger ya interruption surveillance, mais bon bureau ya assemblée et monaki malamu te programmé ango. De l'autre côté ministre atako ba déchoir gouvernement ilukama asalaki ko sala ko expédier affaire courante et sengelaki azwa ma décision nécessaire atindaki décision délégation mission na Goma, mais mission na ezongaki ata décision moko bakamati te yango etindi ba agent ya OVG bazalaki na makoki te ya kosala surveillance ya activité ya volcan na gaz méthane gaz ya la Kivu tilelo ata moto moko te akoki koyebisa yo eza danger ya ndenge nini population esala ndenge nini. Donc il y a négligence totale et de la part du gouvernement et de la part de l'ancien directeur de l'ancien comité de l'OVG, mais également à bureau Assemblée nationale et pesa qui priorité intérêt na likambo wana. Merci beaucoup.